na ba pelouse. Maman Lili, tout ça mayele maman, ezali mi-temps 15 minutes. Comment va retirer là étanda parce que côté étanda et c'est un logiciel et c'est un mécanisme belé. Et ça match amical organisé par FIFA. Par contre étanda té maman, na ba vidéo ba grand star au monde. Ba beta na ba Bernabé, na ba Camp Nou ya ba Barcelone. Ba beta na pelouse maman Lili, ba vidéo ezali. Maman Lili en fait ba warrior tellement bazan na ba actualité té. Bazo linga ko dembela ranga papier reve, succès à papier reve ne bazo dembela. Ba auto beta ba concert na Kini, Bampiaka. Concert moko ya centre culturel et tout à annulé sans pas communiquer à ta ba faille na bango. Ba image ça na bazo lela. Donc ba warrior baza partout sauf na ba événement ya fali pour na ba garder à. Ya ki olobi na dembela ba warrior ba dembela papa ya c'est ça. Mais Maman Lili, ce qu'on t'a dit, chaque sortie médiatique, il y a papier reve et quand toujours net. Mais il a fallu et mettre à Banzadi. Donc, ça m'a noté. C'est la vérité. O tike libiso to ba nuera maman. Yo katana nu to pesa bandinga tozana na ngala rozo kusela maloba po bandinga msupe baloba po. Maman Lili, la rozo na ba bazar te bazar mayele Tuna esa question. Tuna esa question. Musicien bazo to pesi maloba na ndeko Charlotte Yakim. Kim akei. Maman Lili. Oui. Maman Lili. Omoni biso ba wario ndenge papa oyo azoloba biso ba wario tozala na actualité te mais soki papa na biso alobi billetterie efungwami tosombi ba billet omoni fali aza mutu ya pamba te omoni na ba Grammy soki Grammy ezali batindaka invitation ya fali ake na Grammy akendaka pamba te Fali, il faut pesa kaye merci na Congo. Soki bomoni e bobetili e salute. Na anglais ndenge balobaka salute. Po aza musicien oyo azotombola drapeau ya Congo. Po ba omoni bato oyo ba Gaulois, baza mitema mabe balingaka mutu na bango te, baza mitema babe basaka kofinga, soki afungoli billetterie basombaka ba billet. Balingi ndeni na komata ndeni. C'est fongami déjà à Londres et c'est fongami. Ya Londres bazosomba ba billet. Bazwi yo bino basiwa moni tingana yebisa Maman Lili, na kwa yebisa yo mwa iloko moko boy. Omoni musique na biso ya Congo, balingaka ngo Afrique mobimba. Pwa nini bino bokendo zwa kaka banel bo bambango na banani ya ba Congolais. Botiki kaka musicien na bino azala mutu ba Congolais. Soki fali azomata na Afrique mobimba. Wani ba siko ekomi bawario baza na actualité te. Biso toza na actualité. Soki okeya wana Afrique du Sud otuni who's Fali Pupa? Did you know Fali Pupa? He's a Congolese. Fair, I don't know him. Soki ba dekore Fali, he deserve it. Na anglais, he deserve it. Kwa matisaka bendele ya Congo. Combien musicien soki ba décorer ye la kisaka ba biloko nini asi asali pesa biso tradition maman pesa biso tradition maman olobi na fu ici ba yebi faire été maman c'est pas pesa biso tradition na Afrique du Sud soko tuni Sud Africain awa yebi faire ayebi te Congolese musician ba yebi kaka Fali na Koffi Olomide Sili Maman yo mongo na zongo babo elimbisanga ovai na mboka ni to na pays nini Afrique du Sud. Ah putain. Na Afrique du Sud ba yebi faire été. Donc faire Ba yebi été. Personne ne connaît faire. Merci. C'est ko fa na Afrique du Sud libanda mboka. Ya globe terrestre obiso ofanda. C'est ko fa na libanda. Na Afrique du Sud. Maman. Mutu ba yebi esa Fali Pupa. Mama Luba. Likambazo le déjà na
te to boniko bazoloba. Papa, na mimi zela. Et tant que Congolais, papa, et tant que Congolais. La majorité. La majorité, ezali, même 10 personnes d'Abalzimi, bazo reconnaître Fali, et que moi, 2 personnes, 3 personnes, bazo reconnaître Ferré, donc, ils sont différents. En Afrique du Sud, ce qu'on l'actif poté, va biso yebi Fali, mingi. Mais Ferré, na Kofi Olomide Sili. Lokuta. Tokende tokende na beach. Otuna Congolais, musicien à Congo nani. Fali Poupa, Kofi Olomide. Mama Lili, wana na zolo ba ya solo, otala taba krasma ya Afrique. Mama, Ferazade na krasma ya Afrique, Ferazade. Fali Poupa na Kofi Olomide. Agobeta mpiaka na Londres. Zela, boze bomo na konsa, agobeta elokoti. Kambanga mpuzo golwa bolinga kosikeni artiste na bino te, yango na pesa bino nketo. Biso ba balinga kostonili artiste na bango te. Mama Lili pesa bango conseil sala live pona bagolwa bamatisa ta TikTok ya papa na bango baza mitema mabe. Mama Lili bieteli ya na tonton promo bakenya bayebi Ferré gola ba concert abeta na poto Kenya bayebi Ferré gola bani bakotambola na nani wana pa ba africain basomba ta babi mitema mabe ba concert faire azobeta na poto awa yo mtoto tondi sango wana basala mike papa wana basala bagolo abokendo matisa ta TikTok pardon TikTok ya petit Fali 2 millions d'abonnés ya Ferré gola 2 millions 600 cerveau na yo ako rien ozobenga ngosala muke cerveau na yo papa nalisa babiye bosombaka te bapatron de basombaka babiye bapesi bino bokende osombaka babiye bokanga micro boza mitema mabe mwana bazopesa bino miziki bozopesa ye eloko te kaka kofingelaka ye bato natuni yo question basal offert azotondisa na poto awa yo mutu ozotondisa ngo kasi atondisaka te yango wana soki atondisaka mela zwi baproducteur ebele biso toyebi mpo na miziki baproducteur bazalaka wana bazolandela billetterie na yo botika lukuta bino abeti Stade de France ndenge azwi bacontrat ebele bino azwaka papa na bino azwaka bacontrat te po anini soki atondisaka babiloko ndenge boslobaka. Mama Lili baproducteur balandelaka musicien na banani billetterie na ye atondisaka te wana ezalaka lukuta tomati pe kala te bombo oloba na bino Malili tosepeli oyebisi biso ke na fu ici bayebi Ferré te bon je ne sais pas Malili ngana oloba boya mpona nini olobi yango esali mwa parce que Ferré alingaka beta na fu d'ici bon soki bayebi ete soki oteka babiembi ete pa Malili les chevaliers ipupa ntimba ouais boni Malili ngai mutu nalobaki ke Ferré na Ngola bayebi ete kim yo kanga bien Malili zana expliquer yo koyeba ndoki zela bokanga na ba micro na bino s'il te plaît mais non bokanga na ba micro na bino nzamba mbotika te papa zela na expliquer bino zela na expliquer bino Malili koyeba mutu Malili na Ngola Ferré bayebi ete a part bato mangala po bato mangala bazakuna a part na ba Congo omoni koyeba mutu soki kaka bato koloba ne munoko moko bayebi yo bato baloba munoko mususu te bayebi basa na mboka wana seki bayebi yo te Ferré musique ne atana magazo koyoka ngote atana télévision koyoka ngote atana radio koyoka ngote atana ba discothèque na Ngolo koyoka ngote mais Fali atina boucherie loba yonde yo nana yo tata yo yebi Angola kolekanga lobande yonde yo yebi Angola kolekanga tika ko généraliser batu na lobi yo yebi Angola kolekanga na tout na cerveau na yo lobande yo yebi Angola généraliser batu zo ka moninga moko aloba Fali adominaka na Angola na Afrique presque mobimba
Vous êtes d'accord avec moi, non? Oui. Fagi a domina kanangola fere bayebi ete shungo ya shungo penza. Oya lobaka lingala te yebi fere te. Lobane yondo yebi ete. Bakota kate. Amna sebi soma lili. Azolo babuzoba. Buzoba oyebi angola koleka. Na lobi oyebi angola koleka nga. Ozo tuno. Yoka. Mina nyoto bozana boyebi angola koleka nga. Zela, Nami Longoli étant que fanatique ya faire gola. Nami te congolais si. Mais bon dit ma vérité. Bangolais musubaza wana ko. Nami musique a fait beta mangana ni na radio ni na magasin. Mais a fallu beta mangana. Je pense que la communauté congolaise oyo ezana Angola. Bangonde ba yebi faire ko ba lingala. Oya lo ba lingala ta yebi faire. Tu penses que la communauté congolaise oyo ezana Angola? Parce que tout se mélangeant na bashungu kuna. Toi tu penses que bashungu même disent te mort Shungu yebi ferete papa tika ta shungu yebi ferete. Mais oui hein, shungu yebi ferete. Surtout tout vana bangola, shungu yebi ferete. Bonjour, tu m'appelles Buzo Bazoloba. Mais c'est la vérité. Fallait que tu bashungu bakansa balba bien gaza américain. Mais oui, yoka. Na bala nikia bashungu bayebi fali. Est-ce que vous savez hors de témoin pour la mort dans ce constaté na zolo ba vérité faut que la Côte d'Ivoire c'est Fali qui domine. Omoni congolais place nyos azali. Congolais place nyos azali. Peu importe partout aux ali. Partout congolais azali na 4 coins du monde au congolais nyoso o azali. Hein? Sauf que za mboka wana obligatoire soit okobota na mwasi azana mboka wana okokabula culture na yo. Ça veut dire parmi culture oyo okokabula okokabula pe na côté biloko oyo oliaka nourriture. Ça veut dire na ba artiste na yo. Ça veut dire même si morte balete ba roye ba bango. Si qu'on a place ba congolais basé belende titotanga na Afrique wana na Angola ba congolais tozé belé. To écoute awa na France na Europe. OK biso ba congolais msu to bota na mindele. Mais mindele wana ba yebi fere, ba yebi fali si qu'on a Afrique. Place aux zone à confort na bango. Ba yeba bango te frérot. Salisa mutu ko lobby hein congolais nami longoli kolwa nami te congolais batamboka wana mais oya bota na mutamboka na talo baka portugais ayebi ferité papa to la clair ya chevalier donc biloko na yo bato bayaka na concert ya fere bazaka ba congolais donc oyo bazana ngola bazaka la plupart bazaka congolais donc quand na concert à fere na lobby la plupart bazaka congolais na ba Congo ya Angola na ba Congo ya Angola. Mais oyo penda vrai shungo ya lobaka nelingala te abayaka te mais na oyo fandi so ba beti bakela ke bele na zana ba prêt bino bana bilobela sera danza yebani ay nangola yebani te pa Angola yebani te même na Côte d'Ivoire ba yebani pa se fali ki domi on demande vérité kwa ba veste minelo kwa mutani akufi balati se na cercle bo finga te to finga fera za te to zolo bande vérité mama wana ezaliko identité na bino ya mafinga bingana kofinga bino te ponga na finga kate wana ezali identité na bino bakolwa kofinga kana bino eloko etikala ka nzela te tonton finga mokili mobimba nami longoli golwa na biso tiko na mitenda ke congolais papa c'est vérité yoka lo mona bisa yo déjà il faut yeba ngotana mutu na yo banda lelo tango na mutu na yo cerveau ozana Angola cerveau ozana Angola zela na bizana bisa yo cerveau ozana Angola bagolo bolinga vérité te pour Angola ozana Angola te na miniko mena ko tiendo defi na to kutana na Angola yoka na bisa yo omoni Afrique Afrique n'est pas bon, les zones il y a confort, il y a musique n'est pas na discothèque, musique n'est pas ni na radio, ni na magasin, mais ce que ya fali, na boucherie. Omoni Afrique dans l'ensemble, Afrique. Continent africain. Oh, volinga de vérité. Yokanga itema ndeko nanga yo moni continent africain, continent d'Afrique. Et ça zone ya confort ya ba artiste noir nyoso. Sans exception mututu. Zela na ebis, zela domina déjà fali na Afrique, papa ndima vérité. Nami longoli gaulois, nami te congolais, tout se faire comprendre biso mbali. Komi longola to za non, c'est se comprendre. Pour se comprendre. Au moins Afrique, continent Afrique. Et ça zone il y a confort, il y a musique, il y a artistes noirs africains, tout sans exception.
Luvulu sikoyo andeyo ya na Santomé bayebi zone na bango ya confort sikoyo oyebisanga te yo na inoso bikutu nangola bayebi te bagezi mayete bayebi bango te na Santomé pe bayebi fere. Bonsoir. Si vous plaît, ngaka na tuna ndeko wana aloba likolo cerveau avanda na Angola e bien Angola avanda na bar yo nini aza mwana kote ni papa eza question ya enfant Angola te eza question ya lobi na Angola ba yebi faire te question kaka kasa tuni question bongo pourquoi alobi bongo pourquoi moni biso to vivre na mabele wana to vandi na Angola si ndenge tambulaka omoni soko monike shungu ya shungu opena shungu akomi olanda musicien o aza mboka na bango te shungu wa mtu adeza olanda musicien o aza mboka na bango te donc il faut zala. Alors yolo ba zone à confort parce que tu es africain tu penses que tous les pays ont zone non à confort. Pourquoi toi biso toi na confort te na ba pays anglophone et bon na pays où eza lisophone ndo komi na confort mon frère. On est quand même des intello mitou et ça là. Loba maramboué bandengo. Zone à confort par rapport ya quoi? Zone à confort na bango ya musique. Ya musique. Non, tous africains, chaque zone est une zone nango zone anglophone eza. Na bandeli susu yoka na bandeli. Yoka susu na bandeli na lobby boy. Na bandeli yango bien. Na bandeli na lobby boy. Continent d'Afrique. Tout en général. Et ça zone de confort, il y a des artistes noirs nyonso. Non, c'est pas ça. Si construit de pas ça. Congolais kenda kobeta na Nigeria. Azalez. Pour eza zone à confort. Non, mwende balobi bongo. Toza mokonza mboka. Batamangala, oui, batamangala. Majorité. Soki baloba peuple congolais bazokenda. Majorité. Nama wana pasi. Na bofinga bino te baba ndo wana balime. Bokende bosa ba recherche papa. Na lobi na recherche. Soza na poto. Soana poto, wana téléphone, wana tablette. Oza nyonso liboso na yo. Mamuna zona ko na yebi. Parce que ceux qui na lobi na kota na internet et koza la plus pire parce que Tevo Ozala par terre. Soko yebi Angola ovanda na bari ponga na ebisa. Papa, au moni place na zali mamuna zo ebisa yo. Eza à la découverte ce qui est vrai. Soki siko na obi ki na senga malili te caméra tindelanga. Tout en internet. Pour moi dans la vitesse internet ko le ka na yote soki on dans la police. Ovanda wapi na. Ovanda wapi biso to vana poto. Ovanda wapi yango vitesse nous en biso to na poto. Nyona ebiso au moni Afrique, et ça zone de confort. Biso tuba na poto. Ya biso frère. Yo petit gala ma mnozolo ba zone de confort. Omoni Afrique en général, Afrique, continent d'Afrique. Et ça zone ya confort ya ba artistes africains nyonso. Ce n'est pas zone de confort ya ba artistes logique na yewana. Et ça zone de confort. Ce n'est pas ça. C'est pas vrai. Yo monana artiste congolais ni kenda kobeta na Maroc. Logique na yewana ya Afrique mobimba c'est les zones de confort des musiciens azokosa. C'est pas ça. Dans la visée là na bandeli. Na esabino. Na lobi boy na musicien nyonso yango ça veut dire bali pour pas zone de confort musique na ye eza zone de musique na ye eza Congo. Luka terme mususu ya employé zone à confort là tu parles il faut essayer de faire avaler batelo comme obo eza vrai te mais la misu makasi tu veux qu'on avale ça. On avale quoi? Essaye, tu veux avaler quoi? Essaye de expliquer, tu veux avaler quoi? Mais vous retenir que l'Afrique,
c'est les zones de confort de tous les artistes. Moi, je ne retiens pas ça. Eza idée na yo moko. Ce n'est pas vrai. C'est comme ça. Au faire avaler Batman Balukate. Eza idée. Saldo. Botuna soki santo me bayebi feri. Même en Angola là, Angola ka bolobi wana ba shinga na expliquer awa ba parti eza na lisophone, eza na parti anglophone, parti francophone, eza na ba parti arabe, donc eza zone à confort, il y a tous les artistes africains té. Alongola français azo employé wana. Tant que azo employé logo a une signification nango ki. Vous voulez peut-être que Azad devant bah il est très bon comprendre français ou yazo. Yo le sang qui ngala zo confort ko na yebi yangote. Ndeko na mais oui, explique-nous. Yo na yebi solution. La définition de zone confort. C'est quoi la zone confort de tout le monde qui a la zone confort? Explique-moi. Ici. Tu as expliqué bisoka zone confort. Aussi quand il y a ordre, kasi tolanda ordre, ndeko cerveau aussi si koloba to pesa maloba landa ko mususu. Na telemeli ba ondeka buzoba ba libalo bana kirambola ba yebi ferete. Na ina maloba. Wana ta bolo bien ngonde ni bandeko na ngai, je suis vraiment désolé. Si toi tu as déjà voyagé, tu ne peux pas dire qu'on connaît Ferré en Angola. Papa, vous pouvez faire sa recherche bien. Zéana, oui. Mais c'est... Ouais. Ngaso na lobby vraiment a dérangé ngate. Parce que azana ba logique mo boyazo ko ça va. OK pour l'artiste, l'artiste bon, tout ça artiste non c'est ça le coût na télémilio. Mais on peut signer maloba non. Na télémilio. Pour nantika te que on le mo bo eza vrai nantika te. Et on va buzo ba mo par rapport à artiste o ya ngai Ferregola. Même si to bi na zone na côté congolais, même on lobi mabe o tali ba artiste o eza faux. Loba o eza vrai, o eza réel, ba il fait faux. Non, Télémela aussi, surtout dans le côté à Ferregola. Il dit la vérité, monsieur. Ferregola, il est connu que dans les communautés congolaises. On ne les connaît pas par les Angolais. On te dit la vérité, mais tu cherches à discuter. Hein? Bonjour, papa. Bon, c'est moi qui parlais. Hein? Moutazolo, monsieur Chen. Oui, maman Lili. Moni type wana cerveau wana. Azoba makambu a éviter. Il n'a jamais été en Angola. Mambozo Lubawana ils ont un sentiment na ba goulo ba zakanango ya ba comparaison ya buzoba. So ba tangi fali bango pe ba oya wana kana makasi ba jaka faire na makasi c'est qu'il fait. Faire n'est pas connu chez les Shungu en Angola. Les gens qui connaissent Ferre, baza ndeko na biso ba congolais ba mangala kuna na Angola. Là bas Congo et Angola, les Shungu ne connaissent pas Ferry. Azoli n'a offert avaler Batman Balukuta, il n'a jamais vécu là-bas. Nous sommes tous vivre là-bas, tous et c'est la vérité. Papa Chéli. Vraiment, la vérité. Vous comprenez? Et ça n'est pas wana. Batunyo so bazana bakoza la bangote lukuta bakosa rapona mutu moko ye ayebi vérité ko liga batunyo so. Tu comprends bien que faire était pour la nuit, pas la lingala. Non, non. Parce que ça n'a pas c'est parce que business ya non tour plaque tourner ya business. Faire ya kota mingi kuna te. Papa Chéri, bonjour. Limité à kota kuna te, mais musique ya fali et bonjour. Oui. Bonjour. Musique ya fali et koti et traverser et keiti kuna ya yeza limité. C'est ce que bango bakoka kondimate. Batu biso to vivre kuna biso mto bisayo. Eza limité par rapport à la langue ou par rapport à yemoko kota te parce que fali pa yema na lingala siko ya ils ont dépassé ma frontière ndeni. Ya fallait ils ont dépassé ba nini ba limite parce que fali a imposé yango bongo.
Oui, je vous jure. Naibina ezatu na ya koloba na sens que omoni ba musicien angolais bango tout babundaka basambela ba un jour ba yemba na fali me balukaka faire te. Eza solo exemple ya muke eza ba jeune ebele baza na Angola kuna bayemba banzembo afali na munoko na bango wana bazo traduire ngo kana munoko osomona ta moko ya mizembo afe échelle de kozana de yo mwa muke omoni musicien azani te plus consommé eza gérer sur Israël. Mais Jerisu, tant qu'il fallait à dernièrement dans Luanda Aboye, après ça 40 millions de coins et pas fallu, bah ça la featuring il fallait à Boya. Jerisu a eu quand même son Italie, quand na TV Zimbo, avec on déclaré qu'il fallait pour qu'on pêcher 40 millions de coins à Boya tout ça la featuring. Jerisu, avant la numéro 1 à Bango pour le moment. Si quoi marambu cerveau à Nazolo bazo ezo utat. Échelle. Fali kutu na Angola bandimaka te gaza congolais ba gaza américain nani yebi yango ngasiko nani mutazolo nani cerveau waza na batutu wana pona ni makambu bozolo batu bazo seka bino bazo seka nde bino bozanga ba bazo seka nde yo oyebi no eloko te na Angola pe Angola bayebi te omoni bangolais ba monsieur cerveau il a fallu Monsieur Cerveau. Monsieur Cerveau. En tout cas. Mais Cerveau dit des bêtises. Il faut laisser des gens comme ça. Parce qu'à chaque fois, il y a un intervenir. Tant na été, il faut allober parce que balobi marambo etali feri. C'est bon. Kuna lobby que faire go na Angola na Angola ba yete. Tibo yo lobe so na France awa ba yebiete. Ezo ki dikise bino. Ça vous ridicule. Est-ce que botangela nga ba sale faire beta na Angola? Te. Faire abeta na Angola. Faire abeta na mutu zela na bia mutu oyo ozolo bakena Angola ba yebiete sikoyo abeta basali ndenge ni pokuna batu ba yebiete. Mais cerveau bazo expliquer ba yebisi yo te batu ba yebiete lobi na yo boyi faut bazo expliquer ndenge ni la oketa basali Angola abeta osa balobi teke ba yebiye balobi batu amangala Angola metandi ozolo bakena Angola comment ça fait Angola akende ko beta kontra bayebiye pa bato mangala bayebiye pa bato mangala mais cerveau bien te ça veut dire que bayebiye ngai na koli na Angola na kobiso vérité ezabwe vérité moi tezanga na buzoba te bozoloba Ferregola na Angola bayebiye men banani bayebiye baza ba Congo o baza connecté na kiti congolaise o ya nord Angola na ba congolais ba shungu oyo baza na mingi connecté ya lusophonie menga na koli na Angola ba ti na Angola mais papa vous avez na yamba bango tu na Angola na Ferregola na Angola ba yebiye ba Congo ba shungu yo solo ba ke fera ayeba nte na Angola menga na Angola iloko ko ebisanga ke Ferregola ba bien na Namibe. Est-ce que vous comprenez Namibe ko ebisanga ke Ferregola soko mi Ferregola na Namibe. Mais je cerveau vous êtes loin si tu as déjà voyagé tu ne peux pas dire ça. Namibe ayeba nte na Manache pa ayeba nte ay fere ayeba ni to boyite par rapport ya communauté
Bakongo yangola o bazana no tozolo bapena boye kosala effort ya koyoka te bashungu bayebi bashungu bayebi gola te moto alingisanga jugement eza shungu zolo bashungu botikelanga 2 minutes na expliquer bino s'il vous plaît nalobi so tolobi ke fera yebani na ngola te tokokosa mwa muke ayeba ndenge mona falite mais faire bako yeba po musicien ba yeba ba ye mais faire bazo consommer musique faire na ngola ba consommer été faire ba il est connu seulement dans votre communauté de Kinois on vous dit mais vous nalobi boye faire même angolais akoyeba faire otunye faire gola koyeba ye mais ko consommer musique faire ba consommer été on le kuta ma ba yebi te bo changer susu nga ite na lobi ba yebi te nga mutu na lobi bongo te na lobi ke faire consommable na ngola te ni na part moko to sika moko boyete okudi benda ke kongola zate ba beta musique à faire c'est le kuta mais musique a fali eza passable par angolais bisika nyonso faire on vous dit la vérité faire ça le problème avec les gros vous venez avec les mensonges sur on les consomme pas tout dans la nini n'a sabino le mot vérité hein ou vous comprenez pas au moins la photo oyo mama Lili atina sima bamsusu bakantsala na ngola ke faire za misi ya photo oyo mama Lili atina sima hein Fali Poupa kansaka nani faire za misi ya Fali. Oui, parce que bamona basu. Papa, c'est vrai, on vous dit la vérité. Na Gabon kutu Berkshire lobango, babenga nani o babenga Fali gola, babenga faire bongo. Berkshire lobango. Bakan se Fali. Faire misa Fali. Bakan se Fali. Papa, c'est la vérité. Dans d'autres pays, faire se présente comme Fali. Bopesa mandefu na bino oyo za sambanga valeur ndeko na ngai olobaki pere aza musicien Fali ndeko na ngai eza kindoki babi musicien te babi soki na changer yango na Fali aza musicien pere eza kindoki Fali ozala chance pas na ye babi te ke aza musicien na ye babenga ye Fali gola babulai kutu Fali na Gabon. Nangola baebi kake fere do gola tana ya ko beta na ngola falinde autoriser kai na Congo parce que ça mise na ye baebi ndengwana visa ta fini avec ça moko bochika moko na kwiti otoka sentiment mtelo bisabino ata fali so batuni esiko ke fera koma mission na ifala ondimate Boss, no cerveau na ba nanu pona veste Fali kutenga za bongo Fali boyo kai cerveau veste a fallu salini non na ndalo baboye omoni Fali Poupa photo tina sima timba soki ba warrior bazo kanisa biso ba golo atokoza jaloux pona yango non merci bravo pona ye bravo pona artiste mais respect na bona ngai boko pesa no bate papa bravo pona ye Abdallah pardon excusez-moi tira Congo et liboso et likolo bravo pona ye dasenga bino parole muto a jaloux na ça bravo pona ye mais faire tout ça faire ayebanika na ngola te bravo pona ye la Congo eza bakongo kaka te papa na zangole na ebisa Liliana oui yaya sika bakachere basakana Abdallah mo ngara mo boya beti concert na libanda style abeti na ngara mo boya parole pardon donc kisa sino banana parole bati ko lobanga na loba bota bote pe live ga okata ndenge misana okata bayamba ga papa na aéroport bonjour bande kolanga andiraki Japon biso toza 1h48 na Rolanda live ou bien pokuna fallait y aller na terre na Japon fallait aller yoka
awa mutaya awa papa wemba mutaya awa yoka abeta na sa nini pesa biso boyoka na ngai boyoka nga pardon poni bokumisa bangole mbe bangole bakumisa biso te oyebi yango celui-ci c'est un Gaulois déjà par na ngai yoka par na ngai omoni nini na oloba eloko oyo bangole mpo na nini le fali azalaki pa kofi bayebaki na Japon kuna musicien nini bato bayebi kuna azoya na discours ya tribalisme discours ya tribalisme ngana za wenge siko papa boso lingi bato baloba te compliqué botika nga naloba batuninga yoka fali apesi biso honneur abeti Stade de France eloko esali bandeko wana baloba bien na Angola babenga fali américain nga mpe nafai na Angola nafai na kama mangu basala ku débat fali américain babenga fali américain nayebi yango bia babenga fali américain mais ntango fali azala pa kofi bayebaki ete omona fali eloko esali ye bongo bacamerounais na baivoirien balinga ye fali eloko etomboli eza bafeaturing kota bafeaturing wana nde c'est bon bafeaturing abeti na banazar na baoyo nani badadu po bastar wana bango bayebani na Afrique eloko esali fali po babengaki américain balongole congolais eloko wana vous comprenez naoloba na katikati fere na Angola pe bayebi ataki mise poliville na Angola kutu bagolo bazebele koleka na Congo poliville na bia poliville aza nani poliville aza shungu est poliville aza nani poliville aza shungu yeba lamba poliville na Luanda na marche wana na Monique chez mère Malua ba Monique na marche na ville wana c'est musique ebeta mawana musique ebeta mawana musique nyonso ebeta mawana babeta pe fere ko koloba vérité est-ce que fallait na faire na Angola nana leki na bafan popularité bon eloko na oyebisa yo fali eloko esali eza bafeaturing featuring fala beti na Japon kuna fali na faire na yebani na Japon c'est une question cette question là na Japon yoka zela na pe sa réponse biso ba congolais mingi toza na Europe yoka awa Japon eza musika mingi baza ba camerounais nde balinga fali makasi ba camerounais nde balinga fali vous comprenez ba camerounais na ba ivoiriens les rwandais les camerounais les angolais burundais zambiens bango nde balinga fali soki tozwi ba congolais balinga fere parmi les étrangers nde balinga fali pona nini ba featuring nde mtetomboli non c'est pas ça papa wana okosi première Angola ya fali na album ne ya droit chemin angolais banda kondima fali sans featuring fali a s'imposa na Angola omoni mutu aloba angolais aza angolaise te aza ba Congo biso to abana to vandi na Angola to ebinde kenda moi shungu sulano malangi aloba balingala oyo aloba te momi oyo aza likolo aza bana na biso ya bakongo oyo babotami na Angola eza lowa nde tobengaka naza mokongo me naza angolais oloba na yo te makili ezanga oza kote na biso ya mwana nde oui, explication ngo bazo expliquer au simple. Bon, nalobi aux angolaises. Naza angolaise, aux angolaises. Yo so ke na batamarija. Na ba ile na batamarija, tonto ba pena ba milliers o Angola stafaka. O biso to ipo muto aye a olo ba mama Monique. Wana lo ba banganda na biso lo ba jonga. Ya faire na nalobi pourquoi il fait jamais kozwa kei ovanda na Epic Sana parce que un artiste est élevé, imagine toi acteur le roi Igidi avanda na Epic Sana eza niveau likolo ya hotel na Angola pourquoi faire atikala jamais kozala loger na Epic Sana
Poépique ça, c'est très compliqué. Même le président de la République va vendre à Wana. Soit artiste, ça y est. L'été compliqué, ce qui est sur le côté de Pixar, faire na lobby, Yozoloba, Ozoloba Pixar, Oyo Yebite, Kotaka, Mokotaka, Yoko, comme Togenda Kuna. Anabi, toi, Bijangola. Papa, ce qui est sur le côté de Pixar, faire. Nabi, on a âge nini, pour Sida dia Luanda, wana, omoni, banda tout, banda luka, ba DJ Ken, ba DJ, ba millier, yangona lobby, so. Omonani, ozala, na millier, ba chute. Oza mutu ya millier na biso ba mangala. Sardo. Papa, omoni na mukinde tozabo. Biso kaka, na solo ko biso ka ba africain ba noir. Ne to mona biloko tout ya mukile extra. Na confirmer ngo lelo. Papa. Zela isa papa. Ufana ceux qui ne piquent ça dans son nini wana lobe le côté yopé. Papa yo kana. Maman. Même yo na lobby l'autre côté yoka mamno bano est-ce que oui même yo pe on peut faire na ngai Mutolinga kutu jije mashungu nazo kita yoka na milia bashungu madame ngana fanatique yoka omwe soke na kasenda omati mutambo ke shikala omekombo mona sardo kotango bien tuna mobutu mutu toi mtu a milie Angola a expliquer yo pongana na tango bando expliquer yo te mobutu ndeyo yoka yete yoka omoni elo kona ngala ebiso milia bashungu na oloba na ona ndeni peto yoka eta piso zela problème yate te problème yate na lobi omoni héritier pona nini Alvalade ya pamba hotel o batutu bakota na bango to ebe artiste ye eza Alvalade. Pourquoi héritier ba ro bimise na Alvalade? Soko za mwana Angola solo ebi ba histoire wana. Papa maram yo zo na ebite. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Za mwana muke o ebi no mambo. Papa, omoni bangolais. Tango ba bangolais wana na milieu par exemple ba. Si ma musique angola par exemple le ba Mathias Damasio. Ozo beto ba Conde Martins, ba masole beta ma yango te ozo beta. Ba nebiso est-ce que ebike mutulo kwa Mathias Damasio. Faire aza parmi ba musiciens ya linga kamingi pe ya travailler. Merci, bravo. Gola aza parmi musiciens oyo Mathias Damasio a travaillé makasi pe linga makasi apprécié makasi alubango ye moko ke faire Gola aza modèle ou apprécié ba motivation ebele. Donc merci. Eli kolobate ke fali Angola déjà va faire des ba salama kelele banda kala na nukuta va fali. Angola pembeza bisiko ba faire ba fani saka makambu déjà. Tika ba bêtise ba bêtise yo sola solo. Yo matolo ozolo ba ya wat. Olo ba masolo avant de ça masolo yo bete ya wat parce que yo zolo boto e bien monter ma. Yo ndengo linga mingi fali ko descendre ka fali. Ndeko biso pousse kozo sala confusion entre kobeta na wenge otima kelele par rapport à kombo ya Weranson na koya na carrière ya yo moko kosala confusion ki papa non solo bito kabula mais attends to sola bien faire azobeta na wenge mazalaka déjà star parce que moi je suis pas gaulois ni warrior mais il fallait kamundenge zali te oza gaulois azalaka na position lo bano vérité
Papa, non, moi je suis pas dans ces choses-là. Bino kaka boitaka ka Weranson, mais bino kaka pe bomimaka histoire. Papa, yo tango zolo bino tu parles de quoi en fait? Je t'ai dit que je suis ni Gaulois, ni Warrior. Kasma kelele wana zoloba, eza affaire ete. Azane Gaulois, azana na kombo ya Weranson, tango bagana ko beta. Papa, c'est pour cela je t'ai dit, yango nazo ebiso déjà. Yango nazo ebiso. Fali tango album ali pour tes obima. Tant fallait album maouté ya liboti ana mo ane Gladys n'exaucé omoni bino bolo ba faire abanda musique avant Fally puta yolo bike liboso asala album avant faire to ebi wera mo ane exaucé na Gladys point barre. Donc voilà. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Antonio. Papa Antonio, ce qui te passe au bandeko ba équipe belé a zera momke mama yoka. Olobi pété ozolo bandam Papa Antonio ngolo banetini. Mama, ngana kote kaka pona yebisa ba papa oyo bazolo ba ke bafanda na Angola ke fera yeba na Angola te. Bangola na yebite soki na Angola ni bango bafanda. Na yebita Angola wana Angola nini bango ba oloba. Na yebite soki Angola ni bango bafanda ke ba oloba fere. Nga pona nga ba Golwa baza mingi na Angola koleka na Congo. Ba bêtise ni oloba. Ba beta kastani. Ya pona nga. Zela moko Papa Antonio to yoka yona. Oui, bonjour à tous. Anna s'est présentée Nanoa. Bonjour. En même temps, quand tu tapoté live, tu sais ordre moko loba. Si quand tu tapoté live, kopoto mata. Oui. Tu ko lobi on ici, aux annonces na besoin ko loba to kiti to mata bande ko musu bazana se bazé belé. Ah, merci. Naina Lobabona s'est présentée Nanoa. Ngai na fani na Angola. Na travaillé na Total na mai bato bazana Angola bayebi ko travailler na mai na travaillé na mai na pétrole pendant au moins 10 ans na Total nazaki chef à département logistique na bloc 17 na ina intervenir ka boya il faut qu'on soit honnête na Angola wana parmi ba musiciens oyo bauta Congo au Congo bato bayebani makasi vraiment pour le moment ezali Fally Ipupa, nani Koffi Olomide, Werason, et puis bon faire répéter le baké yepa yebani, faire pas yebani. En tout cas yebani, il faut pas tous à l'injuste. Yepa yebani. Mais nandengi ya toloba que bon au moni nangola nan ba communauté. Ba Congolais bato balobaka mangala na ba Congo, tocha ba oneti groupe moko, tu vois? Bato na bayebi penza ferré, bayebi vraiment ferré. Oui. Mais ce qui toque au-delà, ya communauté na biso ya bato mangala, bato bayeba ni makasi eza Fally, Koffi Olomide, Werason. Wana vraiment kokosate. Wana vraiment eza lukuta. Wana communauté na biso ya mangala. Na communauté mangala parce que tu vas que na communauté biso mangala mutale ki faire chungu ne Fally on comprend ngate na lobby au-delà ya communauté ya biso bato mangala na kisi oza bilobela zela Mathias Damas za congolais au-delà soko continue ba chungu bato bayeba ni makasi kuna ezali Fally Koffi Olomide Werason na ulo longoma Una fere babiete. Na communauté na biso ezala batoyo babala par exemple ba congolais batu baloba mangala ou il ferait pas yebani. Mais en tout cas tu okena ba shungu. So okena ba shungu moni hélicoptère babenga ku donc Werason ba référer ka na oui mais papa ils sont kena malage fana malage. Ufana malange. Oui, na fanda na malange na kena na nini na kena na bon siko omoni ke oyebi ke na malange wana biso fana na malange vraiment Tommy Kosanate donc ezali Fally Koffi Olomide batu ba kosa bisote na Werason 3 musiciens on a niveau ba chungu ba yebani vraiment tu vois mais faire épée hein
ayebani mais na niveau mingi ya bato mangala tu vois nangi munde komo ka lobia wa ke ba Gaulois baza belé kuna na Angola mais na communauté na biso na bangolais bala ba congolais o ba mangala ba yebi fere nga mwasi nanga za shungu za mutakwanza sul mwasi nanga aloba kutu lingala penza kanga mnasali mwa efora yeba aza mutakwanza sul mais aza fan makasi ya nani ya Fally Ipupa tu vois aza fan makasi ya Fally Ipupa donc to vraiment tous à la juste pour le moment Fally so to comparer Fally na fere na niveau ba shungu na ni Fally aleki Tingolo baboy bashungu bayebi faire te. Betile maboko tia boru wana tia maboko asololi bien. Te vraiment ngana Angola na sali na pétrole na yebi na bala mwasi ya kwanza sul na zana bana 4 Tozan États-Unis pour le moment, Tozan États-Unis, Tolongwa kuna na 2018. Papa dengo eba pas fana te toningo nasiko na otu na bashungu ba yebi ferete. Bagolwa bazate na bashungu. Ba yebi me ba tangu tozolo bagolwa bashungu bazate. Te ayebani mais na niveau ya Fally Papa tika bilobela yo fana na Angola te visa pardon. Oh, mais attends, bana nanga bazawa ba golo ba portugais. Bazawa na bota bango kuna. Après omoni kofana na Angola linko la sate koyeba musique. Problème za na fandi pendant plusieurs années na sala na Total. Je crois que na bloc 17 au lobika Madidi Antonio baebinga chef Antonio baebinga. Ok, merci beaucoup ndeko toyoki yo topesa pe maluba bandeko mususu. Tomoni mama. Oui, Maman Tabita mbote na yo. Bonsoir. Yo po yebi Angola bien. Nga vai na nga kula na Angola. Na vai na. Père na Fally na yebi. Fally. Omoni tout ça na Angola ba Congolais ba se belé, ba Congo ba se belé ba zombo. Na côté na biso batutolo ba lingala po mutu mwa mususu wa biso na botami na Angola mais ça ne Congolais toi ne muzombo ba benga biso nyoso balanga biso to ba benga balanga so ki tuma na milliers ya ba shungu o ba ta lingala to ko to na lingala o yo kati lo ba ka ba lingala ni kemke do ba longwa kuna mama na Fally muto comparer na Fally azati on a tout le sentiment c'est Fally Moïse Mbi prévenu les musiciens montés na Congo. Ouais, c'est vrai. À Uchi Congo à qui obeta concert, Fally abeta ba concert en Angola, la ba valeur ba 100,000 kwanza Fally wana. Fally na soya na Angola na obiso paga, na ole pas ba congolais, na ole pas ba chou pour mettre chou. Surtout nzemba Fally ngongango yango yo eloko wana ebeta na service na uchi luanda na nova na Ilia kote ba baraka ezala ezalaki soki bato baye kolia mofeta kuna na Ilia bashungu eloko liboso basenga eza eloko o preza ne bangolais balobaka Fally aza congolais ti Fally aza américain tokosaka bango to comparer Fally toloba la milia bashungu pour mettre chungu po mona mutu so aloba ngala bo miso nyonso twana baleki babotama na Angola bamisu baloba lingala te bamisu baloba linga to ba milliers ya bangolais 100% angolais tobi bata wiji te bata mbanja Congo te toloba bazombo te toloba bata bengela wambu lubito toloba bata dikolo ba pour mettre Angola po biso nyonso do uta ba Congo ba wiji babenga biso balanga wala kutu comparaison kotana kutu Fally rien à voir na ba musicien na biso ya faux débat. Merci Maman Tabita la Leli na sepeli. Alors topesi maloba na ndeko zela ndeko Norbelieve. Ndeko Norbelieve ozala biso. Na sapena. Merci Penza, bonsoir na yo tozo kayo. Tokoti na débat na biso. Position. Maman Lili. Papa. Elo eboma biso ba. En même temps, tu as live na biso. La plupart biso ba africains elo eboma biso zaka ignorant.